Merci, merci, merci les amis de partout, les amis de Poto na Poto de www.potonapoto.com. Bandoko na biso bota la biso libanda ya mboka na otanga donc Paris, Bruxelles, États-Unis, Angola, Afrique du Sud, partout dans le monde. Ah vraiment nde tozala toujours na rendez-vous na biso dominical. Rendez-vous na biso ya semaine, donc rendez-vous na biso de l'année. Ndere toujours to lobby e beteli ndezo ke senisa batutu donc awa ya biso ezalaka mamutu pepele mamutu kimia to tchaka mutu à l'aise. Poko te kuna si balala. Site makasi za www.potonapoto.com. Nde to lobaki toujours na émission na biso bota kotala dernièrement to lobaki ke bana ya Kinshasa, bana ya Congo précisément na Kinshasa, ba sepeli na site na biso ya Poto na Poto. Donc bandeko na ngai tozo le maté, tozo la la tête toujours na idéologie toujours ya yemoko la mine donc vo balobi mosakoli na kolo ndenge zala toujours na mystique afumi. Toza toujours kaka na masolo na biso ndenge zala kaka awa toza na mugila gila. Donc Bala Poto, bino boyaka ba vacances, boyebi mugila gila, boyebi mugila gila, boyebi mère Guylaine, boyebi vena biso Antolo Ngange, mu conception ya bandal. Donc toza na siège vraiment sika Saiko avec Zibaka tout le week-end et sika masolo tout ba prêtre tout ba tout okutana Bala Poto et sika tokutana toza awa na mugila gila. Donc siège oyo nde tozo beta masolo na bala kin ndenge nini bayambi Poto na Poto. Babi Poto na Poto site ya makasi, Poto na Poto site ekangi ekwesi ba site tout côté kuna balali awa nde to lamuki. Dernièrement na présenté bino batu oyo bazo sala musala na biso ensemble na esprit toujours ya boulot. Nde zalaka ba chronique na biso na ba rubrique na biso to présenté bino mais cette fois-ci hier azalaki te. Mais nazo présenter bino yé donc nazo présenter bino yé et puis na rubrique na ya toseka na Poto na Poto donc maramono setali maramba pandi maramba oseka maramba esengo maramba olongola ba stress maramba ya olongola ba ndenge la kaka donc ba timidité ba colère de wana ils ont engagé parce que ça docteur na mamunango donc yes Scotty vraiment Scotty Ada Scotty Ada ye aza dans côté ya rire maramba oseka Scotty balobi batu bazo seka lisusu te na ebité bala Poto balobi ko seka esili na Poto bazo seka lisusu te balobi ko seka vraiment ils ont vacances pendant longtemps mais nga na tali balobi te mais pourquoi batu bazo seka lisusu te pendant que ba Donis ba Scotty bazananu pona yo moko na ebité okolo banini pona bana Poto non mais bazo seka te parce que bazana raison bana Poto bazana raison au seka te parce que na sala kité na ye au moni site oyo ya Poto na Poto Poto na Poto ya roi seka na seka oko seka olembi do makasi no kana ko seka makasi no na maya mungwa po mikolo so seki trop maya mungwa est-ce que ya calcaire nango ozui maya calcaire o bakisima mungwa o seka alors comme on a Scotty Adonis Ada tabaki comme on a nango wana alors ngai bo obo mona pasteur patron ngai les grands coopérants nazana kina mena oteka ndako moko na Poto ndako na deux niveaux na siko fandi wana oteka ngo yo momi peselanga prix na teka ngo alors bozo premier numéro deuxième numéro troisième numéro donc etina ba numéro 100 mais na suki na premier numéro parce que la Bible dit ouais bi elo mo Bible zoloba Bible zo ganga na tangi na Louis II na tangi na Louis Michel qui na Louis de finesse ouais ça va version à Bible on a tanga bon ça botanga na binongo te mais to kotanga on a bino Bible lo biboye et ça dans mon kolomo boye tala bo sakana parole nzambe te parce que la Bible est claire et zo lo baboye na tangi na Louis Vuitton appartement 1A et verset au bas de l'escalier Bible zo lo ba te ilo banzambe basa no blague te bloki parole ni mo bokinde Bible lobi so na continuer na verset na chapitre CBD na verset 4 waneza na Louis Michel bosa la vérification bo monango Bible za koloba à haute voix c'est lui na kamwe ngai moko Bible lobi ka c'est lui ngai bana ki naza pasteur
natikeli bino micro avant na conclure na loba boye na besoin na bino oh yo ngai bona mesa otea na kine bana poto na poto na loba boye na ebisaki bango en tant que pasteur que église ezali temple à Pentagone tout va prière à Fukushima pour bongo la mutema. Vous comprenez? Aussi pendant ici qu'on fait au talanga ingeta obiki ba prière archaïque à recevoir tout longo on te connaît bien à 4 penza pour ah bo ele ki tokia bobo sana ke kabola bitu mezo ya bibelo bien ngote siko ya comme affaire rando bo suka wapi dit amen tout ça na besoin de conseil na bino pour tout ça musala bien to sala o bolingi alors bo contacter Ada Tabaki Adonis na 084 086 50 04 Koseka est commis à tombeau ouvert. Vous roulez pendant 100 mètres à l'air, mais à Koseka. Et t'as lieu, hein? Ah, faut ta maman. Merci, comprenez mon émotion parce que moi on va la randoki. Donc moi on va le à randoki. Na Sabino je vous assure, poto na poto za ba rubrique belé. Donc yes ko rubrique na za to seka na poto do bozo ba numéro trop. Ana spécial na ye. Donc moi spécialité na ye mo za na 4 wana bozo rubrique na ye vraiment avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, beaucoup de gaieté, beaucoup seka vraiment ndinga lobika kozo rouler mo seka. Un appartement A1, aux escaliers, aux seka. Vraiment sans plus tarder, de tomber toujours. Hier, à la rubrique, Adonis, Scotty, Tabac. Donc, ceux qui tabac, ceux qui tabac, ceux qui tabac, qui ont habité, comme on les a un peu, mais si on a vu, quand ça qui Itokia, ceux qui ont fait la rendre, donc, je n'arrive pas. Et puis, c'est la Bible dit, c'est lui. De ce c'est lui. Ça peut tarder, Bandekolanga, vraiment, Tobaki, Banakin, Bayambi, poto na poto, Bana sentiment, Romo na site, et vraiment des alakaka. Vraiment, maman, yo, rappelle-moi la kin, et puis. Comment na poto ndenge mwana attaque moi na kin quoi donc moni poto na poto yesita sika sita makasi et là les site nos impression na yo par rapport ya poto na poto au moni yango ndenge nini au juger yango ndenge nini et puis au koloba na bato yo baza na poto wana na batu na yo ba o yebi ba na poto par rapport ya site na biso ya poto na poto bino awa na kin précisément na mugila gila et pas ya mère Guylaine sika ba na poto bakuta na lobi nini. Merci beaucoup, Président. Au moins, il y a site makas, poto na kata mugila gila. Chez Mère Guylaine, il y a site oyo ba te bébé au talango, et tellement partout. Quand en Europe, en Afrique, en Océanie, partout site n'a pas tellement. Donc non, c'est pas un site parce que y a un de ça et de promouvoir na artiste de faire avancer bango. Alors on a une pièce la kaba banga au baza kuna na kata poto. Na olobela vient na moko Gimalela, bois noir angolo. Vieux petit noye na ole la rabor wana. Merci Gladalov à lobby Océanie, Asie, des ala toujours. On sait vraiment Djibril, totam la vraiment la caméra, yo moye bikande vraiment là comme benati na moni moi en bal kitoko boye vraiment ba la poto talara Kinshasa déjà za bongo poto. Tara Kinshasa aza déjà bogar aza bien, bongo siko kin. Ndego fiston yo par rapport il y a site na biso poto na poto site ya sika ya makasi oyo ko ça ba site belé balali par rapport na yo na Kinshasa et puis na mugila gila bo yambe ondeni. Bon, premièrement merci Ming président Dams ngapo nanga bana kin bana poto plutôt. Donc chez na bino waneye veut dire poto na poto le mot est sika quoi site mo est sika. Donc vous allez de suite quoi. Donc vous avez vraiment super quoi divers isali information news quoi. Donc sans oublier ibanga na poto. Maman, je sais qu'on le met la loi, Taboufa, tu la reine de beauté, tonton Moros, veut dire les grands producteurs quoi. Auto Aïbi Fiston Chimanga, donc dans le bas trotté quoi. Merci tonton chéri, balobi à le bas trotté beauté des olobelaye par rapport. Donc yoebi Mireille Kabé di Sala, maman do yoebi talakaka, Nati Aseke la pesibino ba gros bisous. Vraiment Seigneur Likenza, Seigneur
Likenza, moi on bat moro bien, garçon propre, garçon frais. Qui n'y a mais aspect, qui n'y a sentir déjà élégant. Mais ce que poto wana, ce que Seigneur Likenza, si tu as poto na poto yé, si tu vraiment ma casse, poto na poto yé bino. Ah, tout le monde a bien regardé Mugila Gila fête, ambiance, vraiment boyambi en nini. Par rapport, il y a comme on a déjà matos, côté la bateau bazarana vraiment na sima caméra puis libosa caméra bino na part na bino vraiment golo ba nini pour na site o et puis na ba o ya yo bazarana poto soki o ko inviter bango batala la site o. En tout cas merci, il y a pas à commenter. Aux site na bino poto na poto. Bana poto partout dans le monde. Bolanda la site o, boko site ka biso trop. Poto ele bino biloko asika. Babi trop kala pe mabe faut boter la kabilo kwa sika mais to yoka ki bobaki bona besoin bilongia sikati biso ye na to inspiré te tozana mon bimba mon besu boluka boye bo ezakati na biso. Moi je m'appelle Seigneur, autrement héritier Likenza. Basigno soit poto ngaye oza besoin na koma yaye maboko za fungwama et puis so na komi yayo ndimelanga ozaka yo moko na suki na ngana bolo bebele na pesi bino nyoso mbote na lela bino fort groupe na bino elela bino fort site oyo boko sitango soit na besoin ya rejoindre nga. Mon numéro c'est 081 waneza code na biso ya kin mais yo moko ebandenge o changer 82 19 11 671 82 19 11 671 Nalela Binofort. Merci. On continue dans mon abiloko. Djibril Abo, manga Djibril a koka abo été na faible. Na koka abo été l'ami de vos pexai na koka abo été na faible. Bandeko na ngai là j'appelle Blessing Ndomba. Blessing. Yaka na bengo na kishuna. Vraiment bon mais ça peut au moins longuer au moins trop mais Mikolo vraiment Mugila Gila donc Blessing côté on a balale oyebi Pongi Makasi. Merci le reconnaître que balali côté on ma soleza makasi hein. Adam Santa polémique pardon. Polémique était dans le bico côté on a balali la banda on a bango pongi tiero ba la murate biso to la muto sa musala poto na poto yé hein poto na poto yé impressionnant par rapport à poto na poto et puis batuno bazaka kuna fo ba ko ma la poto na poto lobela ngona no batuno ba yoka. Bon merci mingi pona poto na poto ndenge yé na bien que balali que boyo ronflé hein ezango Blessing Ndomba la fille à papa. Bon mais ça na kota la trop. Bon mais ça na bino na ilongi nanga. Mais chaque jour na maka ya sika. Donc ndepé bimi ya sika c'est nga pe na komi nanga ya sika. Non c'est pe la trop bota la poto na poto. Et ça la bien voyez bien que longi oyo elinga nango polémique té mais na doda kananga na dodan. Comprendre nina boye numéro nanga téléphone avant na boaka na nanga na mabanga na ngai. So na lingi na boaki so pe na boy nanga. 089 c'est 85. Merci. Toujours des ala kaka Djibril Kitadi yo ebine to beta masolango Djibril Kitadi yo mambo sala yo poto mambo lukelango yo na habite Lidi ma voix longa TV longa bana mike longa ba chérie ya bien tala bano yo bano ya kitoko bosko ba yambi poto na poto bana poto bo soutenir ba ngande o mona ba boye baza elengi moko impossible tala Lidi ma voix toujours Mugila Gila hein tala rara poto na poto ye kokolo bani pa na ba oya yo bazo continuer ko soutenir biso na kata poto na poto inviter bango pe ba mo soutenir biso Bon, on a vu que c'est bien mbote belé. Donc, on a vu que ma voix. On a vu Gila en pleine répétition. Donc, on a place boza. Qui n'a pas lobela o ezaki non bino pour découvrir ma belé. Poto na poto donc veut dire le roi yango esika. On a pe na zongi ya sika donc il y a j'écoute tout est lobelezate. Donc même ça so ba mbote belé bo sasa bobo manda mufini kwa ngoto donc nzambe. Il y a bino yango wana. Donc, rien à dire quoi.
Merci ma voix Lydie, comme toujours des alakaka idéologie yo. Donc des bazana bazangi ngai po balali. De balali po bazangi ngai. Ba il y a kina Yesu ba yeba qui était donc je finis pour aujourd'hui des alakaka tokuta na numéro mususu na cadre toujours il y a promotion, il y a boulot oyo. Check.